mal éduqués, surtout tout autour de Sila. Merci beaucoup à la famille Bota Nyoso, Basokolaka Elamba, Basokolaka Kazaka Nangana Lati, Basokolaka chemise, Basokolaka moto, Tomoto Sokolaka, et Basokolaka personnalité. Famille Bota, Bandero tout Bota la biso, au moni atasi la sali nengeni ni manigas nengeni na batunaye. Baya kaba créer kabilo mo pour diminuer belle vie. So ibo kanisa lokola ba film belle vie otala malisu te. Population congolaise ba congolais na ba congolaise soki bokanisi lokola ba kulina belle vie bokosi. Zamiraga famille Bota pour témoigner de la gloire de Bimisi et Bimisi Ning. Bimisi kaka système on a eu ça rabino toujours film à sikezo ya bomoni yango bien film ya sikezo ya fana man lobela déjà parce que vous comprendre déjà papa ko tout dabino a mesani sabino donc moura asali ba jemo ya bana mikia busoba et sopir d'abord moura ça va bisao ben il ça hypocrite ça si la mtaleno va na émission il y a 20 ans, Paul va commenter toi hypocrite. Ok, il y a une première cabine hypocrite. Mais vu ce qu'il y a lingi, tu comprends qu'il y a lingi na soutien. Ça hypocrite. En tout cas, là on a séparé en moi. Ce qui est maintenant belle vers lingi moutouté, à continuer à cause la naïté. Famille Bota, Nazana pour sa première épisode comme à 200 cas. On va qui a bien qui opération 2 millions de vies. Donc, premier épisode, 157 cas. 157 cas, vous allez comprendre. Et les Koloba, 157 000 vies. Deuxième épisode, 121 cas. Hypocrite. Donc, Moura, numéro na ya belle vie, to et numéro na yo. Et ça la kalisu pas belle vie. Même par région na ba bloquant na kenda ko lela akoma abaku famille Bota révolté numéro des ansu pas belle vie. Et preuve ane barezi belle vie bengana na restaurant na misunanga. Parce que à ça hypocrite so linga o ça la complot mo boye cabal mo boye pona ye en tout cas même nzamba no ba mi batela nga pe na ko batelo. Quand on a tableau de bord na biso, to tableau d'affichage na biso, na katia porte-monnaie de la gloire. Yango. Tous on yango, to binisi papier moussoir. Belvi Kandi, azo bête assis la toro. Voilà. En aucun jour à kotika la ko benga yo. Azana numéro na yote. Donc ce qui numéro ya belle vie et se retrouver place wana oyo bozo mona wana. Et ngaki ezalake mutune a bengi belle vie et puis à côté si moura na conférence. Ba vie oyo. Soki au monde mo pasila, c'est que va booster. Et là, on dit de l'acceptation qui va booster parce que nous n'avons film de plus en plus à comment organiser, de plus en plus à ça la macabouya danger. Mais la vie au bout de tout le monde va vie belé, mais et là comment côté les autres salama, foi de voir Mbappé si il y a beaucoup de pas et zo monde on a été parce que la vie est à booster.
bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'abisso partout dans le monde entier. Jericho Betox Nabino Yeyo 207 de la presse, Obala Litutu, Obala Mboumana Zolo, Papa Kulutu, ya famille Bota. Merci beaucoup Nabino, tout besoin d'abisso dans le monde entier. Merci beaucoup na ba famille Bota Nyonso. Merci beaucoup na ba mouré, na ba moureuse, ya cinéma congolaise. Merci Ebele parce que vous avez toujours confiance dans la chaîne Nabino Active Final Télévision. Nabino à chaque fois Betouni Baou différence yena biso na bango différence ezali entre mafuta na mai. Voilà. Abonnez nous surtout la chaîne Nabiso Active Final Télévision kaka ndenge nazo yebisa bino ozwi vidéo na WhatsApp pesa muninga ozwi vidéo na Facebook pesa muninga kozala égoïste te atala émission Masolo ya Belleville Oyo ezali présenté par Jericho Betox Papa Kulutu ya famille Bota Oyo azali conseil la bino musala tozawa na pona kosala promotion ya Maman Belleville promotion ya ba film na biso Oyo lelo yo tozotalisa na mokili ke biso na bango tozandenge morote Belleville Kandi Poutine de l'écriture Mama Koma Tabita ya cinéma Congo Mama Chikicha Mama Arai Goshi Mama Ochigari Mama Morote azu beta si la toro na niveau moko donc yango zomona ba palpitation tension kuna matalana parce que Belleville Kandi j'assume mes propos azo beta si la sur le plan artistique si la à un niveau ya Belleville sur le plan artistique à un niveau T coaching scénario script tout réalisation Belleville Kandi azo réalisé kaka parce que a réalisé a dirigé ba vagabond surtout ba yana ba internet ba finga kaye ba dimina kaye a dirigé bango et puis a futa bango mbongo a longola théâtre na mbota likasu a komisango na enveloppe akaki tika ete to pesa mwana mwasi au respect parce que azali mwana mwasi na kati ya mibali et pesa mela bana basi nyonso tout lelo azala numéro 1 ya théâtre à Congo eza facilité alors famille Bota tant tozalaka wana il faut to bondela rapona Belleville Kandi il faut to tika ke na mabondeli il faut to senga kana nzambe azala wana pona musalo azali kosala mission on nzamba tinda na mukili po ete ate ya batu à travers ba film na ye asunga batu ndenge tomona kasunga batu wana akendaka na ba orphelinat akendaka na ba homme de veillard parce que Belleville Kandi azali ndenge ser na biso tete aka koluba Belleville ayebi pasi ya batu parce que azali mwana oyo azala na nzala te mais ayebi pasi. Alors famille Bota na yebisa bino chaque fois soko zota la film ozo contribuer na makambo ebele ozo contribuer mbongo wana Belleville Kandi azo salango azo liango kaka pona ye moko te y compris na bandeko na biso bayaka ko accompagner Belleville na cinéma na ba film na ye boyoka ki Davina ndenga sala ki témoignage akoki ko jouer des films Belleville azo bengeli lisusu te mais mbongo oyo ya frais de régie et ko bomba ye na moi ba provision na moi ba biloko ya miki tika to betela Belleville maboko surtout yebi théâtre et comment na ngoya li kelemba yo jouer pas na nga pe na jouer pas na yo li kelemba Belleville Kandi lelo acheli biso Bellard Pro o ezali ko produire Belleville TV na Kandi Star Télévision parce que biso tozalaka na France 24 na TV5 biso eza partenariat na mutute olobi bobebani eluki ba problème chaîne ekomi loso chaîne etengami chaîne komosa na ba émission anatanda baluka ba mbongo ba cotiser ba tshela ye muto ba cagnotte Belleville Kandi
professionnel, organisé, artiste international. Car on est dans un qui est belé beaucoup de la bosse makayabu. Il y a mon makasi parce que on doit boire bien l'équipe non mais les belles quand on sera toujours ba fan na surprise parce que ba surprise à danger zoya. Surprise oh il y a fait té. Surprise oh il y a le parent moko belva tongi té. Surprise oh il y a boité. Surprise à musala zo ça il a besoin ba filmer. Bozo soit surprise kala mingi té. Tu es baraki. Tu dois soutenir Serre Nabiso belle vie Tina. Parce que tu es baraki à quoi que ça soit sonité. Le la sila a yoki sakababa kuku soni. Dans sa lokolo moko toujours. Voilà, famille Bota espace ya promotion ya ngou. To tika pena to kabola minutes pour na espace ya promotion ya film ya belle vie Kandi. Film na biso Assime Lobby fait et Kotaki 16h30 toujours 12e épisode Assime et Sili film na biso na lobaki que tu dois assumer ce que tu fais à tes enfants, tu dois assumer ce que tu fais belle vie, tu dois assumer ce que tu fais ton mari, ta femme, tes camarades, tu dois assumer ça. Alors, mon niveau film est assumé et bêti. Il y a un moni ce va vagabond, on a son temps à bakomo na monter pour na foule la bangote na niveau na bangote na niveau ya sila. Moi na tanga bakomo ba vagabond le sous-souté. Ba senzi o bazo entourer sila. Bolamba Kagame ya buyo, bolamba Museveni bobakisi pauvre Mobutu, pauvre Savimbi. Na kotanga lisu comme on a binoté parce que bozana niveau na ngate. Parce que c'est moi le créateur, n'a créé Zolozi dans l'internet, n'a créé Banibélé dans l'internet. Mais Belé va mal appris, va mal accompagné, va mal encadré, va mal éduqué. Donc, film est biso assumé et Sili, 6e épisode, famille Bota na bisa binoni, opération 100K. Opération 100K. 100K dans le bagage na film était les maras santé. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, même 200. Poto s'est retrouvé dans la deuxième opération, dans la opération 2 millions de vies na film moko e ngaye na zole la famille Bota mabe. Donc famille Bota ozela pour témoigner de la gloire et bima. Dans la Sabino système autre à chaque fois tout ça est la rabino yango yo engaye zambiranga famille Bota pour témoigner de la gloire et bimisi nini et bimisi kaka système on a ça rabino toujours film à sikezo ya bomoni yango bien film ya sikezo ya vana ban lobela déjà parce que vous comprendre déjà papa ko tabino a mesani sabino na marambo il y a promotion, il y a autant de nombre de vies au film bêtis. Alors, film à Sikabomonia Sœur Marie-Hélène. Titre à film à Sika. Et ngaye Sœur Marie-Hélène. Sœur Marie-Hélène à Salinini. Ou est un film à Sika. Pour découvrir en vous. Belle vie candidat à titre à Saranaraté. Tant que vous comptez, total premier épisode, pour comprendre. Donc, film à Sikezoya, Bellevue TV, Sœur Marie-Hélène. Sœur Marie-Hélène. Sœur Marie-Hélène à Salinini. Et ça, quoi, Benguier. Sœur Marie-Hélène. Benguier, c'est quoi, pour Nani. Tangi comme on a, pour Nani. Tokotala yango. Famille Bota, film na biso assumé ndenge bandaki, pe ndenge suki na 12e épisode. Famille Bota, dernièrement on a écouté le nombre de vies.
na lobaki famille Libota na lingi ba nombre de vie oyo te totala soki boyokeli ngai premier épisode ya film na biso Assime tozotanga bana na première tina 12e premier épisode ya film na biso Assime 157 cas wana premier épisode famille Libota naza na posa premier épisode comme 200 cas tolobaki yango bien ki opération 2 millions de vies donc premier épisode 157 cas 157 cas bandeko bozo comprendre elingi koloba 157 000 vies. Deuxième épisode 121 cas 121 000 vies. Deuxième épisode. Troisième épisode 111 cas. Ingaye famille Libota na zone la bino mapeto ke deka na basambo konza pe bonne se ngati. Troisième épisode 111 cas. Quatrième épisode 109 cas. Famille Libota na zone la bino mabeka. Cinquième épisode 109 cas. Quatrième épisode 109 cas. Cinquième épisode 102 cas. Famille Libota Tomata. Utalaki film était zonga na épisode oyo. Cinquième épisode 102 cas. Sixième épisode 102 cas. Famille Libota film na biso Assime. Septième épisode 100 cas. Huitième épisode 98 cas. Famille Libota na lobi bien na za posa ba 90 ba 70 ba 80 oyo te. Donc à partir du 8e épisode to komi na 98 cas. 9e épisode 99 cas. Pourquoi 8e épisode 98, 9e épisode 99? Famille Libota, opération 100 cas. 9e épisode 99 cas. 10e épisode 92 cas. 11e épisode 86 cas. 11e épisode 86 cas. 12e épisode oh vous avez kokota lobby na un jour un jour lelo na 16h67 cas. Famille Libota donc toloba 1 2 3 4 5 6 7 donc 7 oyo pour respecter opération 100 cas dans 7 épisodes 1 2 3 4 5 épisodes on est sur Tikali à partir il y a 8e épisode tina 12e épisode Famille Libota naza na posa ya 100 nandamu parce que lobby ngana bino skoto ko sala totalité ya ba nombre de vies oyo film na biso ebeti lobby ni na osala clôture donc Famille Libota bo rater mission lobby te lobby ni na osala clôture ya totalité ya nombre de vies nyoso au film ebeti pendant le premier épisode tina 12e donc je crois bien Famille Libota bravo à vous parce que ce que au moni ici là ah ouais au moni ba vina ye otali yango na misomo ekibo moto c'est que ba booster yango na famille ma figi ya mon pono ba vie oyo ce que au moni yango pasi là c'est que ba booster et là on dit de l'accent que ba booster parce que Mouninga so ba film boye de plus en plus azo koma organisé de plus en plus azo sala makambu ya danger mais ba vie okula to mona ba vie belé mais eloko moko te ezo salama foi de voir ba pesi ya buku alupangu ezo mona na te parce que ba vie eza ya ko booster Voilà, famille Libota ngana bino lobby to sala calcul lobby ngana bino to sala calculatrice il y a ba nombre de vies on est surtout filmé et beti. Alors, tikana zongisa tableau de bord na biso to tableau d'affichage na biso na kati ya
porte-monnaie de la gloire yango oyo tozongisi yango tobimisi papier mosoir Belvi Kandi azobeta sila toro voilà partie promotion esili na vite fait na partie oyo etikali mpona nasolola na idio oyo to mosenzi oyo parce que Sila elle est toujours contente plutôt quand bazo finga tant bazo finga belle vie na ba entourage na ye yazo sepela nango ba manigansaka ba imiliaka belle vie dernièrement amakamba audio mo boebimaki awa so otali bandeko na biso boolanda biso bandeko pele biso bobenga ba au milieu du village tokipaki yango te peut-être so tobaki toya nango ndenge toyaka famille bota penake bademer niangi bavandi batonton mundir bavandi batonton yams bavandi batadi ngalapa bagéri kobetos papa kulutu ya famille bota baprince lwamba bapitbull clarisse plasma bagémima ibele babianka zanga badipine badarling love etoyeli so na bapamela toyebi biso tout wana pena toyaka parce que biso totumolaka mutu te tofingaka te mais soki omeki kosalir personnalité ya Bellevie moi géri mukala ya Bellevie jouer ya famille libota nakoya pena na kolakisa ke Bellevie olingo dimine aza niveau na yo te leti Bellevie obolinga bodimine donc si laza niveau ya Bellevie te mambo Bellevie asali na théâtre si la sali yango na mte Bellevie a dirigea bato mpe azodirige ti lelo banda 1900 nzonzingi banda 1900 major zolozolo que j'ai sali en passant boss Bellevie a dirigea bafilm ezotekama à l'époque tosolola pembe nazalaki na maison na avenue loro wana ser nanga buibui irene buibui ayebi tokanda komonana ne de temps en temps soki aye kobenda baplatini donc Bellevie Kandi bafilme oyo Bellevie Kandi akoma pa major ebeta nzadi te alors lelo sila aza wana azosepela bafingelaka bato bakreaka babiloko mo bakreaki audio bamoni audio simbi te tokipa yango te lelo vagabond mosenzi ignare tata na ye na mama nde babota ye nayebi te soki basuba na mbetu to babota mpe na mwana oyo na mwana oyo ya mobali oyo ma chérie mon frère Pedula moura de la presse nayebi te soki asimbaki alataka kechi te alataka sapatu te atambolaka kaka na lipapa na chaussette banda nayeba ye to makolo esalaka epasi mpo parce que bango deux fois babelaka mingi malade ya makolo na nsima nderi famille libota bandeko tu bootala biso omoni ata si nasali ndenge nini manigance ndenge nini na bato na ye bayaka bakreaka biloko mo mpo badimine Bellevie soki bookanisa lokola bafilme ya Bellevie kotalama lisusu te population congolaise bacongolais na bacongolaise soki bokanisi lokola bakolina Bellevie bokosi oyo aliaka mikuwa oyo boye na boye ezali sepesa bino lelo oyo boye oyo aza na bakisi soki kisi eza pete yo mpe kende kosimbango donc moura asali bajemo ya bana mike ya buzoba esopie d'abord moura azali nayebisa o Bellevie azalaka hypocrite te hypocrite eza sila moto akende ovaa na émission ya Vincent Paul baki bacomédie to bahypocrite ok ye nde première cabine ya hypocrite Bellevie soki alingi yo te okomprendre ke alingi na ye yo esu te azalaka hypocrite te en tout cas eloko nasepelaka ne yango wana soki mpena Bellevie alingi mutu te akontinaka kozala na ye te azalaka hypocrite te donc moura numéro na ye ya Bellevie to numéro na yo
ezalaka lisupa Belleville te. Même ba région na ba bloquant na kenda ko lela akoma Abakouk famille bota révolté numéro des asupa Belleville te. Et preuve ane barezi Belleville bengana na restaurant na misunanga. Parce que aza hypocrite te. Soko linga osala complot moko boye cabal moko boye pona ye. En tout cas même nzamba no ba mi batela nga pe na ko batelo. Bareza comme ko fa na restaurant na azo créer babilo mo ba yene pe asombi ne pe te et l'autre côté et belé ba na ba restaurant na mona mwana mo boye mwana soki moi c'est soki ya soki ba benga soki moi c'est ya fifi. Aya na te va ya ba kenda na restaurant na kenda ko somba yo. Ebele bokene na ba restaurant na makujos makudianga na mampalo wapi ba peso ka makaye bwana ba legume fera na balamba akuna e pesio na ba monganja na ba malangwa bangolo ba mpoka balamba akuna e pesio mampala bino bala mbongo somba bino na ba restaurant na kuna ne boyaka ya papa mbana boyaka lolombo yo moura de la presse. Tiango na mutu na yo et puis na mutu ya bato no surtout bazo sepela makambo sala Belleville ça na numéro no souté et Belleville a no 15 jours article na robenga rayo a no 15 jours akotikala ka kobenga yo asana numéro na yo te donc soki numéro ya Belleville et se retrouver place wana oyo bozo mona wana et ngaki ezalaki Moutoune a bengi Belleville et puis a kotisi moura na conférence. Alors, numéro wana oyo yebi mi wana ezali ni numéro ya Belleville. Belleville atikali ko mona appel à conférence ya conférence te. Belleville atikali ko mona appel manqué te et puis Belleville kandi numéro obozo mona oyo to profil obozo mona oyo Belleville atie profil a bongo te Belleville atie profil ya popine na mobali na ye o achanzaki te Belleville azala numéro amoura te moura lamba sila ya kotokisa obakisi na ba vagabond surtout bozalaka wana tokoya te Belleville ozana posa na yo nani Yona nutangu obane ko fefela pa Belleville osbozaki na ekirindika bande konono ekirindika grâce te mo abane ko boya okoma na ndaku na ye parce que ozama chéri mon frère bozalaka bilobela leti sima na bino ndenge ça e fonctionnaka sikoyo Belleville akoya ko bengela yo nini mura yo za modèle ko la géri Covetox mura yo za modèle ko yam siyambe mura ozali tanga mai na océan ato kufi pa Belleville l'état kotuna te mokili pe ekotuna te oza eloko te yona sila manigas na bino bosala wana esopi bino mura oyebi ke yo okenda bakanga na restaurant ser na biso na boduka obelela ke Belleville mutakanga akangisa yo okenda ko passer message moko ya mabe passer na biso na boduga ke Belleville nem tatini ba soda ba sala désordre ba sala kawana suite nango yo soi-disant moura warrior lelo koma spirituel so koma ofinga faniti bino ba moura boza ba ndoki ya kolela bino ba lutu mulai batu nyonso to bino bopesa ka confiance na moura batu ya surtout batu ya media boko sambwaka un jour boko ka soni boko zala humilié boko zala humilié nano ba ngata nde ya bokecho alobaka donc moura na koki kozwa tana nga ebele te ya kokontinue koloba makambo nao parce que oza inia oza musenzi oza niveau na nga te nga naza niveau moko na madame na yo sila oyo azo accepte babétise oyo nyonso tu bosalaka wana yo kanisi pa na biso nga tokosala eloko oyo osali wana soi-disant ndenge ozobake Belleville alelaka yo pena Belleville nda bengana bino basenzi bokoza pembeni ya Belleville te
omoni bokomoyoka motema pasi bato baya na nsima na bino balakisa bino ke tokoma kosala promotion ya Belleville makasi koleka bino omoni na uti otaka banombre de vie ya filme idiot ya mura kende koluka osala effort osalaka ta promotion ya bafilme asila soit disant bobundelaka sila na ye sila ngo akomprenaka te ke bino na ye boponana. Donc bandeko nyonso bolandi bis bolandi ngai eloko oyo moko apiblie na page bapiblie na bapage na bango ya babakuk oyo soki oke kotanga livre ya bakuk okomprendre ke babakuk bazalaki peuple nini. Donc eloko oyo moko atie wana eza lokuta dishima oyo bata fe Zakari oza lokuta moko oza lokuta makasi. Belleville akoza na posa no posa nani oza ma chérie mon frère oza ta na crédibilité moko te oloba okenda voyage okozikisa internet mais c'est Google a perdre YouTube na ye okomata poto yango te lelo toza na Kinshasa awa vagabond ignare musenzi mal appris mal encadré mal éduqué. Yango lelo moni lelo ba mal éduqué surtout bazana tout autour asila bazo sala ba biloko. Merci beaucoup na ba famille Libota nyonso ba sokolaka elamba ba sokolaka kazaka na ngala lati ba sokolaka chemise ba sokolaka moto to moto asokolaka mais ba sokolaka personnalité te to tika kate ba ignare o ba senzio bazana sila ba bebisa effort nyonso Belleville asali banda bomwana na ye atangi ina alati toge mpo na mosala lelo au moment oyo sila topesi ye devoir ya na toge ya ina mpo toyoka asanga tanga na ina tomona yango te lelo bakoma okonzele bambongo mpo alongola kutu devoir oyo Davina apesi ye ya buku ya lupango baosaile cagnotte cagnotte eza mpona malemba cagnotte eza mpona bafaible cagnotte eza mpona bato bayokela bango mawa basoutenir bango donc mawa na oyo oza nango wana basaelo cagnotte osomba lupango olongola devoir ya Davina apres oya na deuxième devoir. Merci beaucoup de ma famille Libota. La maman chérie à moi si, famille Libota Londres. Maman José Lusadus, famille Libota Londres. Maman Claudine Bokatola. Maman Amina Tatulomba. Papa Jaboud Mayem. Mutema ya maman Anas, famille Libota. Mami Tadina de Belgique, famille Libota. Maman Fifi Makuta na États-Unis, famille Libota. Miss Mamicho na Monaco, tozalagane awa, tozalagane pe awa. Bibi Chiesanga BBC, tozalagane awa, tozalagane pe awa. Wanito depuis quelque part, na benga maman Esther. Famille Libota de terre et de mer. Famille Libota de père et de mère. Vient dans empereur Espoir Maya Bouzimu. Congo Bondeko Vibration. Famille Libota, netina film. Tout le monde est famille Libota. Famille Libota na Rabino Makasi. Merci beaucoup na autorité morale la chaîne Oyo Moussala Nzambe M. Dans l'opportunité, on peut ça toujours gérer comme Etox. L'émission na Solo à Belleville, la chaîne Oyo Active Finale Télévision. Bon s'abonner, bon partager, bon tala ba film, bon tala ba gag. Et quand on est dans ce Sabino, on s'épelle toujours dans la chaîne Oyo. Famille Libota et Belleville Kandi, toujours en avant, toujours shalom, shalom. Restons focus, Belleville Kandi, to consommer Belleville et on s'en bien. Bye bye, to koutani de monsieur Koya, parce que Zela mon sous-souté, to kolanda. Belleville Kandi, Akima classe te, Belleville Kandi, alala libanda te, mwana libanda te. Belleville Kandi, mwana palais. Bravo na papa na mama. Babimisa musenzi te. Allez, bye bye.